ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masendoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamaba Mana modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masendoki, Ena Koma Kobanga, oh. Bana Congo Kinshasa RDC lipata na kembo ezipi Congo mobimba. Tobengi bino na 3 jours ya convention. Ndeko nanga kozanga te, notez bien. Toza na date na biso le 7 ti le 9 mars 2025. À partir ya 15h, toza wana na terrain Kitobola na quartier de Nanjile. Wana tozobenga bana Chango, bana Funa, partout ozali na Congo Kinshasa, ko rate oyo te tobengi yango grâce. 3 jours ya convention de konanga, toye ba source, ya ba famille na biso, boya bo lamuka bo tala nini o nzamba kosala, na nzela ya basali na ye, nzamba lola pambola mosali na nzambe, nga moko na benga kae femme de fée, maman Micheline, Chabani nzamba lola, asala bino bolamu, parce que 3 jours ya convention on de konanga, ko ratete, ezali grâce po na yo, wana toza na basali na nzambe ba uti na mboka ya France, balobi couple pastoral ezawana, papa na biso Augustin Zumbu na mama Françoise Zumbu ba uti bongo na mboka ya France. Cette fois-ci bake kosala musala na Congo, couple pastoral o eyebi musala o basale la kanzambe, bake na tina parce que batindi bango et pas mutu atinda kabango Jésus-Christ de Nazareth. Boya ebele bozangate na dati moko tozo pesa bino le 7 ti le 9 mars 2025 à partir ya 15h. Toza wana na terrain Kitobola na quartier de Nanjile. Ndeko nanga kozangate yebisa ndeko. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Sabamestana Kolanda, Irène, Masiendo qui TV Identité, Yabunde, oh maman abune la cabino, Kaka Masola, Solo Biso Tobetaka, Aubergine, Tendenge Kakanae Bisa Kabino, merci Nabino partout, Bozali, pour na patience, confiance, fidélité, Bozala Kanango na Irène, Masiendo qui TV, et ça la vraiment bien ma kasi, parce que Biso Tose la Kaka proverbe, 19-20, puis Sungayo Nanga na suite ya vie, Bamouré na Bamouré. Soki na no sabona na site o te ko hésiter te s'abonner kaka oko zala jamais dessus. Wana to pesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty, la patronne moi celle qui mi bali na mbongo na kati ya Londres ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi suis à Longampiaka moi ça mebla 22 ndaku na Verchurch ezalaka yo Betty la patronne to pesi ba bisou na ya be Zachary Tulomba mwasi kitoko petaille mami la plus belle na kati France ya prêtre Zachary vient na biso ya Bogar tokenda kabongo na mama Lili Mwimba ya papa Oscar balobi ya nanga moko Lili Mwimba umela merci pour na patience et fidélité to pesi merci na code mboka ya Willy Moucheni motomoko bien makasi to bosanité garçon de luxe na kati Paris Yves Dioboke mobala mulai. Merci na yemoko balobi mutambongo vient nga Simon Kibukidi na kati ya Luanda. Bamouré na bamourez Irène Masiendo ayaka boye. To bosanité ko pesa merci na copine na nga Naomi Muwenge de longue jambe na kati ya Londres na kati ya Luton ya papa de Gaulle Muwengi. Bamouré na bamourez Irène Masiendo kayela kabino masolo ya solo biso to betaka aubergine te. Lisona eko bete ndo bandeko nanga ezali solo ya pasi ya mawa. Na eko la musaba mama o batika bana na bango na Congo Kinshasa epa ya batu batalelaka bango bana ndenge tolobaka babokolaka bana ba papa na ba mama bo partager lisolo oyo na ebisaka bino mwasi apela moko so mombonde bete Promax soki eseki ya koloba ezali nazo apela ndeko moko azana pasi na mutema
Azo mama Irene nazolela makasi na zangi kimia. Naza na problème moko ezolekelanga mama Irene eza facilité ponanga. Beta lisolo o la musaba ndeko to botaka to tika bana Kinshasa epa ya ba parents na biso to ndenge to baka ba famille ba bokola kabana. Mama Irene naza na kati ya Belgique. Problème naza nango na ya poto esi na umeli na osala 13 ans na poto. Na tikaka mwana nanga ya muki azaka na âge ya 2 ans epa ya mama oyo abotinga. Tangu na eki poto na luki vi lelo pe na zwa libala na uti ko bala na boti naza na mwana moko ya mukie na maboko. Mama Irene lokola souci ya mama nyonso un jour mwana nanga aya poto parce que lelo mwana komi ko kende déjà ba 15 ans. Mama Irene tangu naza na Belgique na zo luka na sala makamba mwana aya poto na zwa ki ser moko boye alobia ko eko edenga amemelanga mwana. Mama Irene fallait ba sela mwana ba mikanda ba passeport ndenge kaka ezalaka. Ser wana lobaki nanga soki moka komi sur place na Congo nda osala makambo wana. Tangu ndeko wana komaki na Congo akende komona famille nanga po azwa mwana nanga basala makambo ya voyage. Mama Irene ya kokamwa tangu bazwi mwana nge pe mama na biso ndeko wana akeko mema mwana ba bureau po ase mamba voyage po voyager na mwana basela mwana passeport ndenge tolobaka. Mama Irene mwana baki ekozongise pe mama na biso mwana aboui. Mama Irene naza mwana liboso na famille na biso. Mama na biso abotinga mwana liboso. Abotinga na papa na ngai moko. Na sima na nga naza na baleki 5 mama Irene. Baleki 5 wana poto kokananga 6 mama boti bango na mibali. Plus papa na biso ekomi lokola papa boti na mibali misato. Me mama na biso aza mwasi libala. Mobalo asuka baboti ne baleki nanga bazalaka na enda kumoko esika mwana nanga avandaka. Mama Irene mwana nanga lingsu kozonga epa ya ba parents na ngai te. Ser wana abenga bi o mwana bandi kolela po zonga problème nini mwana ndie ba maltraitaka bi oui na yoka kabilo o mwa bon ndie ba maltraitaka mwana yango moni ser na kangika sentir mwana o ayana bokola mwana nga na bote na bolenge abi me mwana no makambo ebisinga nazokoka ko expliquer yango te na moni vraiment aza vraiment maltraité makasi fona sola nena no bien e bongo na zongela yo problème te ser mama Irene partager du solo bandeko botika ba na Congo bozala kamayele mama Irene tangu na benga ka mwana Kinshasa soki na bengi mama abiso mwana okede ba 15 ans azalaka na telefone soki na bengi mama abiso na ebisie na obenga mwana telefone nga na sombelaki mwana zo yamba to eza na charge te zela na paso ye mwana soka nga de pepe bi vanda wana tia main libre ozo sola na mama no lingo kende wapi mama Irene na santara déjà mabe balingaka te mwana nga sola nanga na privé monso na oso na bika yozo ntanga réponse téléphone ne zapa bi koko azwango nabi mama zo téléphone na mwana nga na sombe na raison nini mama Irene na supportaka na comprenaka ke mabe ezali mais naza musika na osala nini mama Irene mama atika na mwana nanga eza mama o abotinga aza mama ya kulutu te aza mama ya lekite ba mouré na ba moureuse bo partager masolo mama Irene Masiandoki. Tango na ebisa kabino Jésus-Christ revient bientôt mwana na moto azozonga. Mokili eza na makambu ebele na lobaka mama na koyiko koma satana. Papa no akoki pe kozala yango foto za kana vu de prière Yesu Masia batela kabana. Mama Irene tanga lobaka Jésus-Christ revient bientôt ezalaka slogan na ngai te. Na ebisa kabino slogan mama Irene Masiandoki ezalaka ebeteli ndezo bo mabango ba bana jiba bebe ngande mama mwaso atika maso na YouTube na defo ezalaka nga. Identité ya Bundis 4 fois mama. Ba mourez bolanda lisolo. Abi mama Irene esalaka nga bien te. Na remarkanit ba maltraita mwana nga tango se wansabi na ke mwana linko zonga te azolela bia kolala epa na biso nga bi kwa mwana zake pa mama abiso sero aje basa mamba voyage ayebi yete mwana kanga bato ba yebi yete atako tu pasi ya kongango seke mwana vraiment aza maltraité mama Irene eume kite se wana benga bi maka mwana yebisinga na yebisi asola na déjà yo moko parce que aza déjà mwana mukolo na remarquer mwana za pe mutatolo. Heya, siko mobali ozane kuna na Belgique, yende papa mwana o habite mama, papa mwana o azaka kuna na Afrique. Mobali otozane awa eza mobala balinga to botineka mwana mwako nazane awa na Belgique, wana za mwana nga na botaki na bolinga. Mena oki makamo esalinga kitoko te yoka ye. Na oki se wana bine kolela te. Expliquer maman, aza mama na yo ako comprendre yo très bien tika kolela. Tiaka si me libre pe kaka nga pena bakisaka maloba likolo. Na oki mwana nga zoela mse kolela te loba. Abi mama nga na ozonga susu pa bakoko te. Abi pona ni babeta ko abi te. Kokwa mobali mobala mama abimaka nanga lokola mwasi na mobali.
Bamoure na bamourez, bandeko botika bana na Congo. Ba famille na biso na yebaka te baza batu ya ndenge nini. Ba rapport a mabe ba pesaka ya mwana na yo. Mwana no moibi, mwana no teti, mwana no yo kakate, yo zaka na poto. Me bana baleki no baza na Kinshasa, bango bazaka bateti te bazaka miibi te. Kaka ya yo lokolo za na poto, ba rapport a mabe eyaka pona mwana. Yango nazo sunga ba mama botika bana na Kinshasa, na ba papa mingi botika bana na Kinshasa. Soki bazo pesa bino ba rapport ya bana na bino bo meka ko vérifier. Totinda ba mbongo tika mwana Kongo zo tinda mbongo kolia bana baleki na bayaya bazo profiter pe na mbongo zo tinda mena kamoka mutema mabe ya ndenge nini ya koyina mwana tina niveau oyo mwana lobia kozonga te koko na ya mobali ya koko na bango mama oya bokolaka mwana koko na ye mobali oya bala babota bana oya suka abanda kobima na mwana o banda zaka na âge ya 10 ans mwana za na 14 ans demi kende so 15 ans ndenge mama lobi mama tika na âge ya 2 ans mama zo sa soki 13 ans ndenge lobi na Belgique donc mwana koki déjà 15 ans to loba bongo mwana bandi ko expliquer mama lobi ebandaka ndenge nyabi koko abima na ngai partout abi soki na lobi a bomangai abi abon abi akobomanga linga te na loba e bongo mama zala wapi koko mwasi abimaka na ye e mwa kendaka ne be église bongo batnol pong bazaka te abi mama leki ate kaka wana leki nanga te kaka baloka te babimaka soki koko moni kaka vide ezela kokotanga na ndaka kosala nga ndenge alingi kutu kaka lobi poto la muka lelo pona ya makambu oyo asali salinga makambu ango mama Irene na bandi kolela na zangi kimia mobali nanga biya ya zwa kimia na nga kina miboma na binzambe olingo te yanga ni na leli mama Irene na façon moko ondima te na oki pasi ya kobota mwana nanga na bote bolenge mama Irene na kotike pa ya nani muta confiance ezaka mama abotinga mama Irene tema lela kimingi na bifona sola na papa oya botinga na bengi papa nanga oya botanga za peka kuna na Kongo Kinshasa na ebisie papa naza na problème mobala mama akoma kobima na koko na mwana na ngabi oyebi yango ndenge nini na expliquer ngabi tala kutu mwana ndenge akenda ke esika befuba ke kozongise mwana lingite mwana alali kuna na bengi kutu mama na ebisie ke ba démarche esilite bavandi no na mwana ba ya kozongisa après 2 jours mama kuta oyo pesa mwa bato yebite na ebisie te mama alali kuna 2 jours ba ya kozongise pona benga no na ebiso papa na osala ndeni mwana ngaza na maboka famille wana oba kende kozwe basele makamba poto aboyi kozonga ça fait 2 jours mwana nga azakuna papa na biso abi kata na benga na no mama na yo mama Irene loko na bengi ebisa ba mama bolongola sentiment mama nanga oba osala boeza koko na ye ndeko tika mwana na Kongo ndeko na ngai nazo peso conseil tango bengaka mwana bo solola kalingaka transparence ezalaka soki bazo pesa ka ba rapport a mwana no nde teti yende muyibi yende mpoli mama keba kondima kabindima ndima te mokileza na makambo ebele mama Irene na yokaka masolo na tala ngo na ba télévision lelo ekomeli ngai mwana nanga mobala mama na ye mobala mama na nga disons oya kobenga koko papa ya baleki na nga baboti bana mibaye na mama na ngai bavandaka ndaku moko abokolaka mwana nga lokola koko na enzo komisa mwana na ngai mwasi banda na âge ya 10 ans mama Irene asalaka ngo tang mutema na elingi mwa lobi nombre de fois koka kotanga te donc soko occasion epesami koko na kosale makambo wana bato mitema mabe bazali mama Irene papa na nga bengi mama oya botinga bazaka sute si bakabwana mama salaka vina ye na mobala zwa babota bana mibale baleki nanga yende mobala ya mtazo sala boepa ya mwana nanga akobenge lokola koko mama Irene papa nanga bengi mama nanga siliki alobi botika kopota mobali nanga buzoba botika nga mona ebi nde na kosola ina tuna yeso keza makambo solo eloko nyezo lakisa ki akosala mwana wana nini boni buzoba boeko yango mwana banda kende bolingi kozongisa ete mama Irene mama talo batake na soa na koko nanga na meka ko vérifier ezali vrai ezali faux mama baondo zo part ya mobali na ye mama Irene mwana zo ko expliquer ndenge makambo leka kamera to bengi mwana papa nanga bengi mwana zo expliquer mama nanga boye kaka mobali na ye mama Irene loke salinga pasi eza na mwana ya locataire moko si remarka
ke papa nanga bimaka na mwana nga aboyane koloba evita. Mwana wana mama Irene abimi témoin tangu na bengi petite sœur nanga o alandanga na biyaya. Est-ce que mambo ele kan pango yebi o na yebi te mama soye na bino tebi mwana nga za sukuna toka sake maramba poto ozo bengi sabi yaya mwana lingi kozonga te talobi papa mobala mama o bovandaka ne kuna tala sala kaboye leki nanga mwasi ya tombo kiye paza na papa na ye mususu parce que leki walandinga babota bango na tata mususu tata azo sala buzoboyo azali papa abotisi mama nanga ba leki ya suka. Est-ce que bozo comprendre lisolo très bien ebete le promax nga ko expliquer madombunga la patrona ce que comprendre ngo bien te nganga mwasi afio tingoma na ko bandela ngo pona yo bongo te bo partager nga lisolo Cynthia mbongo sala musala mokileza na makambo ebele. Mama Irene leki nanga tanga tombo ke bandi ko manke mobala mama na biso na kati ya lopango nde mwana ya locataire alobi yesia mona. Mama Irene na oki pasi mama oya botinga malgré tout mwana locataire azo témoigner koti sina ba locataire fo ba bima na lupango bazo kosela kaka mobali na ye makambu. Mama Irene ata sentiment bolingo ngo ezalaka ya mwana ba mama bozalaka mayele. Mama Irene tomba to bondela pona bana to bondela pona bana vina nga na poto no na lala te na ba nzambe batela mwana nga mama na bote na bolenge eza susi na nga mikona bengisa mwana nga joli mwana kitoko. Mama Irene mobala mama na nga bebisa mwana banda na âge ya 10 ans mwana koka koloba na ngai te. Mama Irene mwana zolobaka mama sombela nga telefone mama nga biyo mwa mukyo linka ba telefone. Mama Irene ane passé na sombela mwana telefone mwana c'est na téléphone ka so 4 so 5 jours mama abiso aboto mwana téléphone ndo comprendre ngoti so na beng téléphone mwana ele karate kangama na beng pa mama ba pasenga mwana téléphone neza poko kwa zwangu mama ozie téléphone pona ni alingi misala te mababa raison kaka na mwana nanga ya mabezala ka ya mwana nanga pasenga eto solola mama oba avanda na fongola na yoka oso na mwana nga mama Irene ndo comprendre mama abiso te. Ceux qui baye ba ina mobile ne baza bandoki mama Irene na ebite nenga zo para mobile ne na baye mama Irene menga muna sunga fami na biso nga muna tinda mbongo po mama abiso balia papa bazo benga kokwa sel mamba baza na musala malonga te na Kongo. Mama Irene so biso to tindi te aulia te. Mama Irene beta lisolo la musa ba mama oba tika bana na poto ndeko nanga mwasi ezala susi na yo kotika mwana pa ya mutu azala leki na yo azala mama na yo loba azala mutu ayebi nzambe ayebi kobanga Yesu Masia soki azali banda na nzambe kobokola mwana mutu ezali pasi yango nzamba batelaka ba mama nyonso na ba papa na mokili bana babongi na ba parents na bango naloba keloko moko nzamba pesaka batu mayele ya kosala mama azala kaka mama papa azala kaka papa soki komi mama ya leki mama ya kulutu tata ya mwasi yaya ekomi kobatisana bakombo mususu mama zalaka mama papa zalaka papa yango ba parents tozala makasi na vie de prière kobondela pona bana petolite makasi na nzoto pe na molimo pona éducation ya bana na biso epesi pasi ndeko mwasi azana choc alelelinga mingi na telefone na zuite ko consoler bi mama tika mama Irene komi boma ngabi okozwa nini papa na mwana mwasi na Kinshasa tombo kia bifwa kangisa mobali ya mwasi na yenga bi wi aza papa ya kokanga bakanga ye aza mutema mabe na koko na yo aza ndoki na hebisi mwana mwasi zwa courage nzamba peso makasi kolemba te sala mamba voyage ya mwana oyo nzamba lolo asungaka bana mawa ayokela mwana o mawa makamba voyage neza la verve aya aboko na maboka mama na ye na ebise soki mwana komi aluka basani na nzambe babondela pona mwana mukia mwana ka bolumbu ya tata mukole bimisa mandefu pembe koma kabasende swaka ezali pasi ba papo bosala kabiloko aboye na bana na bino na banies na bino nzamba lola ofuta bino bokufaka na ba AVC nzamba olanda vi na bino bokolakela mama be vi na bino mobimba ba fi mingi na Kongo baza ba victime ya ba viol bano bando kende ba congé pa ya banoko ba papa leki ba tata mwasi bazalaki na mwa bozui
Mibala batata mwasi basala bango makambo, ba mibala ba mama leki. Ba noko basala makambo, peut-être yo pozo landanga oza victime eloko oyo. Ndeko nanga bondela kanzambe, asalo grâce. Komona bolumbu ya tata mobimba ya mukole bimisa suki ya pembe koma kabasende eswaka na nzoto. O chubaka mwana mukie, koko na ye mwasi no aza wana. Pona nini ozwi mama wana koko te mukolo bongo si bo mesano kiti na mwana nzamba lola. Bata boye babela kate bayoka kata mutu pasi te nzambe to lakeli bango o nyoso rekomela bango Yesu Masia permettre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ya to sali prière à mabe to kutani mbala sima ceux qui mwana mutazongi te partager s'abonner na Irene Masiendo ki TV Betel Pro Max o mama bino awa masola solo aubergine ezate kola pambola bino ceux qui mwana mutazongi te to kutani mbala sima bisous bye bye. Ah oui, bah tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau bozana. Tozali nzinga ya quartier ba investisseur. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembeni na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te ezoteka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To pasola nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tope otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City VIP de Maluku.